TV. Mabia Star TV. Chaîne TikTok, la chaîne TV. Laissons-nous tous s'abonner, nation de mon corps. Mabia Star TV. Etala na monate, bato bandima. Christophe Songo, andima. Tati Hilenda, andima. Angel Loué, andima. Mabia Star TV. Chaîne TikTok, la chaîne TV. Mabia Star TV. Chaîne TikTok, la chaîne TV. Les grands collaborateurs, Christophe Songo, Nakatia Mabia Star TV. Levé Kiko Kikondambuka, Papa Social. Tadi Hilenda, Angel Loué, la mignonne. Ils sont tous s'abonner, la chaîne Mako, Mabia Star TV. Et t'as les mamans d'atterre, Bato Bandima. Mabia Star TV, Zambada Media. Et voilà, bienvenue chez vous comme ça, fidèles amis internautes, dans votre chaîne Mabia Star Télévision et surtout dans votre mission Angola d'aujourd'hui qui est présentée par moi, Dani Timanga, votre ami et frère. Donc on va le voir aujourd'hui. Dani Timanga va parler de la quartier latin de Koffi Olomide. Quadra Koraman, Songyambeni, Babetara Kofi. Mais, le Maramaro Bezali, Panamama, Kota, Tozala toujours Wana. Je ne pourrais pas commencer cette émission sans pourtant saluer la patronne de cette chaîne-là, de moi, Maman Mabia Star, pour le locaux depuis Londres. Et pourquoi pas de saluer comme ça, de se faire Songo. Moi, je vais vous dire que je suis à Londres parce que je suis à donc Christopher Sou. Et pourquoi pas de voir comme ça Maman Mimi Kassongo depuis Londres, maman une femme, un cœur, là, je sais pas quoi dire. Et pourquoi pas aussi de voir là, c'est la douceur, maman Titi de Londres, maman Titi de Londres, la souriante, hein? Maman Titi de Londres, et pourquoi pas de voir comme ça aussi Panda Peku de Londres, et je vois aussi Blanchard Mabala, Miyake, pourquoi pas Angel Loué, mon star, Azastar. Tout au long de cette émission, on doit parler de la quartier latin, que mon aki Koffi Olomide, Ndengenini. Asali ba sorti na ye ya kobeta ba concert na France où il sali bien où vraiment coup de chapeau et tant qu'ambassadeur vraiment tout moni Koffi aujourd'hui Kobimisa ba artiste et comédien na ye on a eu qui ndeko na biso Kisinjora a comment ko boycotter voire même ba voyage yo hérité Wata Koka. Amemaya lobi a évité ma voyage pour ce soit que les qui sont des voyages abandonner ma voyage abandonner ce ma voyage on ne sait pas entre guillemets abandonner ma voyage parce que ba quelqu'un qui a profit au beta na Brazzaville et puis ba quelqu'un qui n'est pas beaucoup comme sous mais na kati ya France Koffi Olomide tout le monde qui concerne ndenge de qui tout le monde qui makambu ndenge nini oyo Quadra Koraman pesaki na kati ya France wana oyo vraiment s'il faut applaudir on a qu'à applaudir mais dans cette émission bandeko na vanda kaka boye eloko timinga pena na salle émission namoni ba photo oyo ezali ko honorer ba photo oyo peut-être toyebite est-ce que eza montage. Est-ce que les alliés sont parce que namonaki Sandra Line n'a pas beauté ou azalaki ex danseuse il y a Jibel Piana Kokoma leur a publié photo alobi toyebi na biso que
tozalaka bamatembele na bino. Regardez. Ba danseuse bazaka na esika nini na kati ya ba orchestre. Ba danseuse, ba chef ya ba groupe, ba patron ya ba groupe. Botiaka ba danseuse na place nini. Pourquoi je dis ça? Ça fait mal, hein? Ça fait mal aujourd'hui. Par rapport à yebi que atinaki mwana na yake ne kosala musala moko boy. Akomi komona ba image moko to ba photo moko eza abusive. Ba image moko oyo eza ko honorer voir même famille ya mututé. Asimba simba. Donc une photo eza ko circuler. Ndenge ba simbi Sandra Lee na ba beauté. Aye koloba alobi non. Eloko oyo toza ba matembele ya ba président. Mais devant les gens, devant Batu, il faut pas à la considération na biso. Il faut pas à la respect na biso ou soit pas à la respect ya kombo o ba bengi femme. Mais au moment où le président et l'orchestre, ils ont Sandra Lina mécontente. A sali vidéo a commis. Sandra Lina tika monde ya danse a tika pour moi kala. Mais étant qu'à sa doyenne. Amoni eloko moko boye o eza honorer moi cité de ces peliciétés. Kika mususu basala ngo na miso batute ata ozala posa ya okitisa mutu. À part ça, mais quoi de la Koraman? Asa leader oyo batu pelé. Oh, bah, le baraqueur, quatre pour Amman, alors suivez les guides. Alors suivez les guides et Simba, Nani Rubo, il a suivi les guides. Bah, tu payes les baroma Rolanda. S'occuper des alika Randenge, en biso ba congolais, aux alaka, ou soit biso batu, Tolingaka, pour quitter ça comme un personnage, to ma personnalité na biso. Je vous dis de cesser cela. Pona nini tokolukaka to sala ka bamaka poko pona bayina ka baninga mususu nde basepela na bamba. Soki ezali bandeko oyo pe basala ka ba miniature, asali photo miniature, asali eloko wana, c'est pas honorer Kofi Olomide. Et Kofi Olomide est un père. Moi je pense qu'il ne pouvait pas le faire. Na makambo oyo bana poto balobela Kofi et puis na ebite bandeko to sa no analyse ngana bi lolenge kaka bandeko na biso na kala to yo kaka makambo ba combattant na ebiku tout soki ezalaka lisusu. Est-ce que bango demu basali miniature wana pona kozongisa makambo oyo balobela ka Kofi Olomide ndenge atretaka ba danseuse. On a mal au moni à salir sous Tony. Où sommes-nous? Aujourd'hui, nous avons besoin que Mboka ait évolué. Ma Kofi Olomide, basali ba patrimoine national, oh, basako sala ba fierté ya Mboka. Ba tombo la drapeau ya Mboka partout basako ke. Mais aujourd'hui, tout le monde a plus entre nous les Congolais. Tous allés où on a fait pissanaka. Donc pour ça là-bas, oyo les amis qu'on aurait pas ningati. C'est pas bien. C'est inhumé avec le gens tout le bata ba gros mot. Est-ce que vous comprenez? Les lots oyo. Kofi Olomide apesa bato belle vie apesa ba famille belle sourire alongola bato mususu na via
ya complexe ya kozanga oyo bandeko mpe mosusu bazali libanda ya mboka babetaka tolo ke biso boye basungaka mpe bandeko te. Mais si c'est vrai que dans cette image faisait loko parce que exemple la biloko mosusu muntu akoleka omoni na podium tozala bazalaka mpe coincé surtout so badanseuse bauti kobina bato oyo bafilmaka to bakangaka bafoto wana ekozala aleki na presse wana akotuta mpe danseuse mais le roi loboko etutaki epose problème. Est-ce que c'est vrai il faut tokendaka na bamakambo yango? Est-ce qu'il faut kaka tosalaka babiloko oyo? Moi je pense que eza na babiloko mosusu oyo bakofi olomide soki baye mpe balobi ezalaka mpe bakonzi bayoka bango facilement. Nasepelaka na eloko oyo te oyo bandeko mosusu basalaka ya kodécourageaka baartiste. Bon, lobaka mpo bakofi déjà baza bato bavandi déjà na monde yango bayebi yango ndenge ekenda. Mais natunaka bato oyo basalaka bamakambo oyo bakaniaka eloko nini to bosalaka yango. Oui, Sandra Lina étant que sa sœur ya baleki na epe mosusu oyo baye na monde ya danse eza na babiloko mosusu oyo bango baviva bakolinga ngo pete ke baleki na bango bavivre yango. Entre guillemets, elle peut avoir raison ntango amoni eloko moko boye. Est-ce que alukaki siko kolandela po ayebaki eza mpe bongo? Sandra Lina bako mais il y a posé kaka directement pour défendre. Moi je le félicite. Sauf que Salami Bongo, elle a pleinement droit. Il y a Rodobake. Oyo boye pona nini. Atato zalaka boyo. Déjà ba danser c'est pas comment on mi pour les loko wana et pas ya ba président que bazala bango biloko pamba. Ça fait mal. Bon lukaka na kati ya orchestre. Moi je sais pas. Même ba chef ten ya ba danseuse tant batiaka bango pona nini. Est-ce que bazaka pe na temps ya koloba pe pa ya ba président na bango que ça c'est mauvais? Parce que biso na mabi ya star musa na biso zaka ko ya ko tresaka likambo na ndenge zali. Mais yango moni na yeko ebisa no moni na podium l'air ba musicien bazalaka bongo babinaka to le basalaka ba spectacle na bango et cause à la paix mununga mususu azoya na presse aoya na bango kwa baluka kene place moko akoki pe ko tuta mununga mais koki ko za pe mapete. Mais chez nous biso to jara kaka nyonso na ndenge ya mabe tokendaka na ngo na ndenge oyo pour que to sala bayina ba misusu. S'il faut pendre les gens, il faut pendre bango bandakala. Total anam Kofi Olomide a lomoli combien de jeunes dans notre pays vivent à complexe et puis vivent à Kozanga. À deux fois il propose à peine à Makamusu soki bolingi bolo bayango. Faut tala kapé. Ne fait récolte à loba. Tala simazonga moto. Et non jamais pour un clic à kaka baninga mabe. Et c'est le romoro boye. Quand on voit quelque chose, on pourrait venir se dire entre nous. Et ça fait bien. Au lieu de se kaka, to salaka yango, na ndenge biso to kenaka na mona ndenge biso to memelaka makam. Là, ils ont rapport à l'honorer de Sandra Lina ba côté. Félicitations, mais vous saluez. Parce que vous avez dit aux Amoutou, vous pouvez supporter en côté. Mais dans notre vie, il y a Marababa Internet, il faut savoir aussi quelque chose de comment on a un montage.
ba montage comment ça na pour déstabiliser baninga mosusu nga na komi kosepela ndenge bamusicien bakomi komema bamusicien na bango na poto parce que eloko wana ebandeki kosalama edunaki namoni va yango lisusu ezongi ntango ezongi boye onaki afélicité parce que j'avais vu ça chez Fabrikas oyo amemaki bamusicien ebele na poto asali mpe sens moko boye ya kodiscipline baninga oyo tokomi komona baretour ya baninga mosusu namonaki su boss live héritier Watanabe Koga oyo mpe aza koprépare déjà martyr na ye et namoni lisusu Fally Ipupa DiCaprio la merveille oyo déjà le 29 aza na concert monene na 4 stade. C'est comme ça qu'on veut. Tant que président va créer, et ça pour ça que bandeko na biso bazalaka pe au sein ya orchestre na bango ba vivre. Kofi Olomide amemaki aye lisusu amemi ba musicien. C'est quelque chose de bien. Il faut applaudir. Et c'est comme ça que tozala na ba chômeur moké na mboka. sepelaka na oyo moninga aza kosala po ezala bien kozalaka te kokendaka kobeta solo ya moninga na ndenge ya mabe po kaka bayina moninga apres oganene. Merci à vous fidèles amis internautes bozalaki wana mpona poursuivre analyse na biso oyo tokaki tosala tout autour ya orchestre ya Quadra pour Aman Kofi Olomide ndenge mpe azali kobunda na baconcert na ye na kati ya Paris wana et bafélicitation toujours eza eloko moko ya bien ya malamu. Et monsieur Yapo Angola ya lelo c'était moi Dani Timanga na plateau pour présenter yango bino soki nzambe alola azongi te biso tozaka na mabi ya Star télévision awa soki nde nzamba lola azongi wana makambo nyonso esili seke wana tosala esuku ya émission te wana moto nyonso akei kopema parce que mokolo mokili isi aye on est toujours talanga na miso ya comprendre so naza ande na kolela to na mosika. Merci na bino nyonso bosutenaka biso. Quant à moi, David Timanga, je vous dis bye bye. Star TV, yangwana ya bino na koka sentiment nga sona bakali ka mo émotion na penta. Balubi bo s'abonner massivement na ma Bia Star TV. Oya kusabone ta kurate. Pona nina kurate. Ukurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yangu turubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Songo bo shano kansika Bia ngana ringia, bani ya kami ko pesa nga pasadi.